breaking news, on dirait qu'il y a Mongalima, Manchester, Angleterre, Royaume-Uni. Où ils ont dit message, il y a Proverbe 30-30, au Bouibara Nakumwa, Didier formé, Amalata Kala, Alata Kala, na Zacharie Bababasu. Zacharie, tu as un problème sérieux, un problème spirituel, parce que Nandingo Kola na camp, n'a pas si, je crois, étant qu'homme de Dieu, n'a sûr que au liaki kindoki na camp, pour na camp, pas ce quota, bana mingi ya basoda ba liaki kindoki. Alors, Luka délivrance, nga naza pire mutu na yo, naza pasteur, Luka nga na délivré yo. Ozo kobeta tolo ke okoma gouverneur ya ville à Kinshasa. Mais je t'apprends que il faut que Namana Kabila bien les Rwandais pour Ndenge Babengani Blaise Compaoré na Burkina Faso. Kabila Kazo Kima, je crois au Memayo, aux la gouverneur, mais cette fois-ci ils ont gouverné ya Kigali, ils ont Congoté. Puis bien on surtout au saisir en haut et que comme bandaku ya bana mikili oyo basala rien. Ce baye alors, je te connais depuis 95. C'est toi qui venais chez moi. Dans Lemba, quand il y a terrain quand j'aidais. Vers 6 h du matin. Je suis l'un des grands Parisiens que tu connais. On a fait de belles choses. Et Lamba, Liboso pour mon anavinonga. Bon, va $20, je te donnais. Premier Parisien côtoyé Zanga. Pour tout ça, l'émission, na la liste ba Sisi Selenge, na la liste ba Parisien à l'époque où on a surtout na place à 4 na Yves Kaoza ba image. Tu es au bout na Yoshad. Tout ça que non même pas Manda et pas ya nani Kungulu en face il y a palais de Marbre. Là on a eu président d'honneur à Wenge Paris. Toi tu es dans le journalisme. Na ye ozwa ndako na matonge ndako moko salon ezalaki na bakiti ya bankuri na coussin après osomba starlet na yebi très bien pe batu baya lokola bangulu. Le combattant que tu parles est un grand mikiliste. Le combattant qui te parle est un grand mikiliste. À Kota Poto, depuis 86. On a poto bangulu bazalaka te na Kim pe bayaka poto te. Et puis na kita Kim plus de 25 fois na bakara danser. Yo mo mona na misu na yo na bureau na yo na na Jaguar pour na Sindi. Et na bakara danser so ishaka Congo atamona na Chrysler ngam na pesa crédit na yaki na plus de 4 Chrysler. Na pesa qui à l'époque Chrysler les autres comme na Kim $18 000, je parle de 2008, na pesa qui on ba crédit. Et na kaba Jaguar oyebi. Et peu partout où baya lokola bangulu balinaka jamais okola ba combattant ou ba bangaka bazongela bibero kitya bomwana ba izongela via passe. Yo ozali un député corrompu. Ozo tout atolo que bauti ko choquer ministre et que ba sénateur baza inspiré. Ils ont la saké bozo sala ba aventure. Ceux qui ba sénateur baza inspiré. Président Nabino a l'égalité, vous avez la légitimité à pouvoir. Président Nabino, c'est un génocidaire, place dans la CPI, et puis il a volé les élections. Il fallait, la place à convoquer un ministre, le pauvre, il fallait convoquer les génocidaires rwandais Kabila pour Azali traître. Mais nous qui nous sommes comme na Congolais na Est, il y a en Ukraine. Rapport mapping de Saliango, américain, lobby ango, ONU, a sali rapport. Angleterre en amboka biso vandi basali documentaire à BBC bazola kisa comment Kanambe a gouverné la ville bino ba parlementaire il fallait convoquer kanga pour la haute trahison de la nation même likolo ya 10 000 likolo ya jeep likolo ya corruption ya ngosa bongo et ngana sepela Zacharie parce que nzamba malamu wa bogarte olata bientôt un taureau Wangombe, parce que nous avons besoin de mayele ou zana, mais idéologie zana, parce que si vous avez une idéologie à danser,
fallait pas qu'on la politique. On va lire bien étant que Zachary Baba ce chroniqueur de musique. Pour idéologie, il va dire ça. Moutono di déforme là où t'es mis qu'il y a qui Aïda on va dire ça par ma solo. Petit on a présenté à PD à comment moi ça papa m'appelle le bobo. Yo je vais dire na présenté yo parce que ça on l'andanga na un des trois ça dans foutre là pour na mari pour la répéter. Na présenté yo le bobo a comment PD na page à d'autres makele parce que yo les na présenté yo comme la tire na émission na yo. Alors tant yo zo baké dans l'élection en 2018 au jour courage place vraiment à confirmer que tu es un sorcier. Donc bah corrompre yo au sein la pire élection en 2018 pour au comme gouverneur Hakim Zak na poto au comme fantomas au tambola même na tatra ba coffre ba car pour banga lumbe. Mais tant yo un intellectuel comme toi Zachary au lobby au créer idéologie aux autres dans la TV un Rwandais qui a tué plus de 12 millions de Congolais, un génocidaire, chef à la M23, mais au signé décret de mort nayo, au signé le lynchage nayo, au signé la lyncher yonakin, au se condamné à mort, qui journaliste et makisio, qui collabore et qui tissio et bomisi musala nayo zakle. On vivait chite à Mobutu. On va mena bana Mobutu, au mona biloko wana nyonso. Au moni nakendaka na Everdon na Suisse, c'est pas vieux féroce. Garde corps ya Mobutu. Viens à l'accès à bandako ya Mobutu. Lelo o Mobutu atika. Yo tu as vécu ça. Pourquoi tu es yoté? Bandako so tout à tolo et comme centre ba mikilisto ba notia bana maiwana. Et comme foyer ya ba mikilisto ba sala mpiaka. Donc on va le bobo, va péder nous surtout qui n'a pas toi sur aux zones où nous avons ça la théologie au place wana. Na 2009, moi na mobali o ya meti, Prince Titi. To kita ineki yo ça qui kermesse. Moi na tala européen aye azo filmer la caméra. Pour ya mema na poto, boto la moi na caméra. Et moi na ebiso bien ki ngana moi na ya master no di déforme. Et je crois que ça va colonel sur master na ba yaki na bobo tanga kombo yo bini obitwa ti l'ami personnel de Kabila mais yo bossa que Didier formé l'ami personnel de Jésus-Christ, l'ami personnel de Dieu. Kabila c'est qui? Kabila c'est un taureau, Kabila c'est un génocidaire, Kabila c'est un assassin, Kabila c'est tient na bolo na yo Zakari. Alors moi na nga o yo boto la caméra à mon ami qui est européen yem ta okanga pour les biso to pouvoir azala moko ba kozina kondo. Alors, Zachary, tu viens de rater les coches. Tu viens de signer ta condamnation. Ndenge moko na master na yo oyo bozane kuna ba député bozala ba vanti. Alors, Francis Lola alata ba pantalon et leader te. Na sengi na e tango un leader azo na TV harmonie maramutu faisala bien. Alata ba mbatia bien, alika liboso ba tukito. Alors Zachary, il faut que un serviteur de Dieu très de tout mokili pour éveiller les faibles. Un serviteur de Dieu, je traite de tout pour éveiller les faibles. Et dans Romains 6, 23, balobi, car le salaire du péché c'est la mort, mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Ndekonanga, vous avez déjà condamné à mort, yamba yesu, le cas de délivrance et au salaire au bien. Alors, musique, eza nzambe. Mais il se fait à qui la musique. Il y a un moment où il y a kisi pour vous aller vous aller. Alors que Zachary n'a pas su au conseil, au les gars TV au Sénat sorry, au Sénat pardon, na makambo sur lobby et puis ça la valise na yo pour bobima. Nzela mona kabila. Donc conseil les gars sur mona, aux angombe ou à toro ou à kebere parce que ça vous avez mona qui na solo pas sur au mona. Au moni ba pasi nyo surtout ne bana mubutu ba ki o no kota masola kabila te kabila yaki ndenge na ye aoke na ndenge na ye yo o nyo kwami pour koma seketue na musique na kati ya chronique o créer ba mambebele soko zaki o timba lo tika no côté kuna tu allais pas voir, tu allais pas te créer des problèmes. Mais comme on a envoûté qui ndoko lia na bomona na camp militaire tala ndenge ezo bebisa musala nzo ça. Alors d'après ce conseil ou tika ba buso bawana
au Yamboula, au Sénasori et aux Amaram. Alors, vous avez tendance à avoir des tensions, buvez des jus de betterave, un verre par jour suffirait à diminuer les 7% de la pression sanguine. Les bienfaits des betteraves contre l'hypertension artérielle seraient dus à la richesse en nitrate. Alors, betroude, ceux qui au sombi oyo, basala déjà salade, na tesco, toji, au lait, to au meli normal. Bissap, sorel, to hibiscus, ceux qui au sombi yango akokauka, ndenge kaka tomelaka na dité, au kotisi mai na cafetière, au tie mai na kopo, au boaki juste quelques makasa, ou zeli, kokoma rouge, sima omeli. Alors, na ba communiquer tout ça dans pour bato belé bazo zo ba AVC, ya moto pesa cour oyo. Betterave to betrout et yaka en forme de thé tombala basala déjà salade. Tesco tout na Hollande, Barrett bate kaka yango. Mbala na yango soit cru na compte ya salade soit autopsie ezapé produit mususu soki ba magasin ba sénégalais ou africain ba India bref esika batekaka biloko tropical ezalaka kuna bango oyo ba ivoirien babenga yango bissap ou hibiscus ou sorel ezalaka ya kokauka otokisi yango lokola olingi komelati na kopo otie quelques feuilles ozeli échanger couleur et comme rouge makasi omeli esuka la makila. Donc Zacharie message à lelo zaki pona yo ezali Didier forme alata kala coloforme oyo azopesa message oyo pour au changer yebango soki yo changer te soki yo yambi esute liwo ezozela yo pe message ezozela yo tuvanda na yo tulia na yo na betelo masola poto na tikala kodambe mbongo na hote chaque fois tukutana na yo namna kabela po yo amona pauvre uzana lati il faut beta la formité donc au kota masolo te ezala mbala suka osala ba vidéo ko finga ba mikiliste pe yeba ke ba mikiliste nyonso tu oyo bakota combat po ba na souci totinda la mbongo belé entre temps na Congo tozana plus de 24 milliards de dollars oyo et c'est là qu'il kokunda ba congolais et c'est là qu'il kotonga ba kameti ya ba honneur tonga et ko ka ko sala social et ko ko pesa congolais ne sur le pan ko futu la bana ofele classe ofele mais na Congo wana tout la na mikolo yo mboka ezindi na mai où les 5 chantiers za ki pour congolais premier chantier za pour congolais deuxième chantier za santé congolais troisième chantier eza ko lata na ko lia congolais quatrième chantier eza étude à congolais cinquième chantier eza congolais zo musala mais bino bozo kumisa un rwandais ou aza un aventurier oyo ko sukele mabende de sukeli Blaise Compaoré likambo eningisi bino bosala ba valise po yona kanambe na ba rwandais nyonso boza kuna so lobinité iko sukela bino ndengwa ba misusu bokunda manakini nazo pesa communiquer nazo pesa conseil na rwandais tout Rubewa, Kengo, Kamere, bino nyonso tu race tu aba Rwanda batuti bwana Congo, ngonga ngo kanga bisaka bokende. Ubo kende komitika na CPI, ubo kende na mboka na bino. Zacharie, tu veux devenir gouverneur. Je te propose au kota na valise ya Kanambe, ake no komiso gouverneur ya Gisenyi, tu gouverneur ya nini, ya Kigali. Alors, kanga munoko na yo banga mi ba mikilisi pour ba mikilisi la sala soko ya mikilité nous ala longa yo moko na salon nous avons dans limkori na starlet na pesi nzambe merci pour pesa au beauté a pesa au pe formité oui formité posant toro ou en tout ça baba bazaki isu banani aba toro et la limité qui il y a un grand prêtre, soit un prêtre, Mobima la Masolo à Rwanda Kala, mais le rôle à Toro, tant de la solution touche. Va parler, c'est quoi? On va parler beaucoup de Tika. On va parler de Saddam Batika, tout ça, ok, les gens n'ont pas Saddam na face ya Nini, il y a parlé de Mav. Les gens parlent de comment Rwanda la toi pas nango.
parce que nous avons malam wa bogarte olata bientôt un taureau wa ngombe obolata te parce que nous avons pas so mayele ou ozana mais idéologie ozana moté parce que so zaki na idéologie à danser fallait pour côté la politique on va lire bien étant que Zakaï Baba ce chroniqueur de musique pour idéologie yo va dire ça mutuno di déformer hôtel mikili ayaki aida on va dire ça pas ma solo petit on a présenté à PD à comment moi ça papa mbabel lobobo yo zo ba ngam na présenté yo parce que ça on landanga na un des trois ça nous avons foutu là pour na Marie pour la répéter na présenté yo le bobo a comment PD na page zo tia makele parce que yo les na présenté yo comme la tina na émission na yo alors tant yo zo ba que dans l'élection en 2008 2018 au jeu courage place vraiment à confirmer que tu es un sorcier donc ba corrompre yo au ça la pire élection en 2018 pour au comme gouverneur Akin Zak na poto au comme fantomas au tambola même na tata ba coffre ba car pour banga lumbe mais tant yo un intellectuel comme toi un Zakari au lobby au travers idéologie aux autres dans la TV on a un Rwandais qui a tué plus de 12 millions de Congolais un génocidaire chef à la M23 mais au signé décret de mort nayo au signé les messages nayo au signé la lyncher yonakin au se condamné à mort qui journaliste ndé et makisio qui collabore et qui tisio et bomisi musala nayo zakle on vivait chite à Mobutu on va mena bana Mobutu au mona biloko wana nyonso au moni nakendaka na Everdon na Suisse c'est pas vieux féroce garde corps ya Mobutu viens à l'accès bandako ya Mobutu lelo o Mobutu atika yo tu as vécu ça pourquoi t'es yoté bandako so tout à tolo et comme centre ba mikilisto banotia bana maiwana et comme foyer ya ba mikilisto basala mpiaka lokola babelo bobo ba pede nyo surtout ba na ki na poto wa so ozongi wana ozangisa olala tologie au place wana na 2009 mwana nanga mobali oya meti Prince Titi tu dans le journalisme na yo ozwanda kuna matonge ndako moko salon ezalaki na bakiti ya bankori na coussin après nous sommes starlet na yo très bien pe batubaya lokola bangulu le combattant que tu parles est un grand mikiliste le combattant qui te parle est un grand mikiliste à kota poto depuis 86 wana kutu bangulu bazalaka te na Kim pe bayaka poto te et puis na kita Kim plus de 25 fois na bakara danser yo mona na misu na yo na bureau na yo na Jaguar pour na Sindi et na bakara danser so chaque Congo atamona na Chrysler ngam na pesa crédit na yaki na plus de 4 Chrysler na pesa qui à l'époque Chrysler les autres comme na Kim 18 000 $, je parle de 2008 na pesa qui on ba crédit et na kaba Jaguar oyebi et pe batu oyo baya lokola bangulu balingaka jamais okola ba combattant ou ba bangaka bazongela bibero kitya bomwana bazongela vie à passe yo ozali un député corrompu ozo tout à tolo que bauti ko choquer ministre et que ba sénateur baza inspiré ils ont la sacré bozo sala ba aventure ceux qui ba sénateur baza inspiré président Nabino a l'égalité, vous avez la légitimité à pouvoir. Président Nabino, c'est un génocidaire, place des dans CPI, et puis il a volé les élections. Il fallait, la place à convoquer un ministre, le pauvre, il fallait convoquer les génocidaires rwandais Kabila pour Azali traître. Mais nous qui nous sommes comme congolais na est, il y a en Ukraine. Ma rapport mapping de Saliango, américain, lobby ango, ONU a sali rapport. Angleterre en amboka biso tovandi basali documentaire à BBC bazolakisa comment Kanambe a gouverneur à ville bino ba parlementaire il fallait convoquer kanga pour la haute trahison de la nation même likolo ya ba 10 000 likolo ya ba jeep likolo ya corruption ya ngo sa bongo et ngana sepela za. Breaking news, on dirait qu'il y a Mongalima, Manchester, Angleterre, Royaume-Uni. Où ils ont dit message
il y a Proverbe 30-30 au Boibara Nakumo Didier formé Amalata Kala Alata Kala na Zacharie Bababasu. Zacharie, tu as un problème sérieux, un problème spirituel, parce que Nandingo Kola na camp n'a pas si, je crois, étant qu'homme de Dieu, n'a sûr que Oliaki Kindoki na camp, pour na camp, pas ce quota, bana mingi ya basoda balia Kindoki. Alors, Luka délivrance, nga naza pire mutunayo, naza pasteur, Luka nga na délivré. Ozo obeta tolo ke comme gouverneur de la ville à Kinshasa, mais je t'apprends que il faut que Namana Kabila bien les Rwandais pour ndenge babengani Blaise Compaoré na Burkina Faso. Kabila Kazo Kima, je crois au Memayo, aux la gouverneur, mais cette fois-ci ils ont gouverneur ya Kigali, ils ont Congoté. Puis bien on surtout au saisir en haut. Et que comme bandaku ya bana mikili oyo basala rien ce baye balali wana. Alors je te connais depuis 95, c'est toi qui venais chez moi na lemba pemeni quand il y a terrain quand GD vers 6h du matin. Je suis l'un des grands parisiens que tu connais. On a fait de belles choses. Et lamba liboso pour mon anavinonga. Bon, va $20, je te donnais. Premier parisien côtoyé Zanga. Pour tout ça, l'émission, na la liste ba sisi serenge, na la liste ba parisien à l'époque où on a surtout na place à 4 na Yves Kaoza ba image. Tu es au bout na Yoshad. Tout ça que non même pas Manda et pas ya nani Kungulu en face il y a palais de Marbre. Là on a eu président d'honneur à Wenge Paris. Pour commencer que tu es na musique na katia chronique au créer ba mambebele soko zaki au timba no tika no côté kuna tu allais pas voir, tu allais pas te créer des problèmes, mais comme on a envoûté qui ndoko lia bo mwana na camp militaire tala ndenge ezo bebisa musala nzosala. Alors d'après ce conseil ou tika ba buso bawana ou yambula ou senga sori et aux amalam. Alors vous avez tendance à avoir des tensions. Buvez du jus de betterave, un verre par jour suffirait à diminuer les 7% de la pression sanguine. Les bienfaits des betteraves contre l'hypertension artérielle seraient dus à la richesse en nitrate. Alors, betroude, ceux qui au sombi oyo, basala déjà salade, natesco, toji, ou lait, to omeli normal. Bissap sorel to hibiscus soki osombi yango ya kokauka ndenge kaka tomelaka na dité okotisi mai na cafetière otie mai na kopo obwaki juste quelques makasa ou zeli kokoma rouge sima omeli. Alors na ba communiquer tout ça na po bato belé bazozwa ba AVC yango topesa cours oyo. Betterave to betroute et yaka en forme de thé tumbala basala déjà salade. Tesco tu na Hollande baret bate kakayango. Mbala na yango soit cru na compte ya salade soit autopsie ezapé produit mususu soki ba magasin ba sénégalais ou africain ba India bref esika bate kakabiloko tropical. Ezala kuna bango oyo ba ivoirien ba benga yango bissap ou hibiscus ou sorel ezalaka ya kokauka otokisi yango lokola olingi komelati na kopo otie quelques feuilles ozeli échanger couleur et comme rouge makasi omeli esuka na makila. Donc Zacharie message à lelo zaki pona yo ezali Didier forme alata kala colophore tukita inekin yo saki kermesse mwana tala européen aye azo filmer la caméra pour ya mema na poto oboto la mwana na caméra et mwana na ebiso bien ki ngana mwana ya master no Didier forme et je crois ezaka ba colonel so master na ba yaki na bobo tanga kombo
yo bini obituati l'ami personnel de Kabila. Mais yo savez que Didier formé l'ami personnel de Jésus-Christ, l'ami personnel de Dieu. Kabila c'est qui? Kabila c'est un taureau, Kabila c'est un génocidaire, Kabila c'est un assassin, Kabila c'est un bolo. Na yo Zakari. Alors, moi nanga oyo boto la caméra, à mon ami qui est européen, yem ta okanga. Pour les bisous tous pouvoir azala mopa ba cause na Congo. Alors, Zakari, tu viens de rater les coches. Tu viens de signer ta condamnation. Ndenge moko na master na yo oyo bozane kuna ba député bozala ba vanti. Alors Francis Lola alata ba pantalon et leader te na sengi na ye tango un leader azoika na TV harmonie maramutu fezala bien alata ba mbatia bien alika liboso ba tukito. Alors Zakari, il faut que un serviteur de Dieu traiterait de tout mokili pour éveiller les faibles. Un serviteur de Dieu, je traite de tout pour éveiller les faibles. Et dans Romains 6, 23, balobi, car le salaire du péché c'est la mort, mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Ndebonanga, vous avez déjà condamné à mort, yamba yesu, le cas de délivrance et au salaire au bien. Alors, musique, eza nzambe. Mais il se faire à qui la musique. Il y a un moment où il y a kisi pour vous aller vous aller. Alors que Zakari n'a pas eu conseil au Legana TV au Sénat sorry au Sénat pardon na makambo sur lobby et puis ça la valise na yo pour bobima nzela mona kabila. Donc conseil na ngana so mona aux angombe ou à toro ou à kebere parce que so za mona kina solo passion au mona. Omoni ba pasi nyo surtout ne bana mubutu ba ki ono kota masolo kabila te kabila yaki ndenge na ye aoke na ndenge na ye yo nyo kwami